Fatima avec son mari et ses enfants, bakoufi, basali accident, et salami awawa, na pays Allemagne. Et si kanga ndeko na bino inej na solo bela, précisément na Osnabrück, nde bomoni bango bango nyonso bakufi. Photo yango wana na uti kolekisa bandeko na ngai, accident ya pasi pe ya somo. Bolanda na to solo la. Shalom à vous, shalom à tous. Et zangande qu'on a bino inej nzembani avec beaucoup de plaisir et beaucoup de joie. Zambalola pambola bino, zambalola zana bino bande korangai. Merci na bino nyonso yo mutokoti lelo mkola liboso. En tout cas, ko hésiter te ko s'abonner, partager, commenter. Tindela bato misusu awa parce que nazana makambo to solo la awa wa bande korangai. Ndenge ka boyebi ke ngande kona bino na yaka pamba te so likambo eza te na koya te me so likambo ezali na koya to solo la bandeko. Eza nini bandeko na ngai? Eza nini? Tomoni papa, mama na bana mibale. Komba fiyo Fatima tozakane awawa na Allemagne. Akutani na accident ye na mobali na ye na bana. Donc accident moko oyo epesi pasi parce que famille mobimba bazaki na kati ya car bomoni nde na balancer ba photo ye yo mwasi kitoko au to kufa na mobali na ye babalani kala mingi te. Babalani kala mingi te Fatima na jeune mobali na ye. En tout cas couple kitoko oyo dimanche oyo ka bandeko nango euto leka. Fatima na mobali na ye babeta ki tour. Na tango ko beta tour wana na Osnabrück eza ville awa na kati Allemagne. Tango bazozonga bandeko na ngai bazozonga ezaki vers 1h20 comme ça. Bazozonga ye na mobali na bana mibale. Nini ekomeli ndeko na biso Fatima? Tango bazoya na nzela kaka bakutani na grand car. Mais atako bakutanaki na grand car babike grand car chauffeur a grand car azaki na 40 ans. Muto abanda ko kumba. Pardon 41 ans. Muto abanda ko kumba. Balobi ke poto ebike accident et salama nango. Mais tellement salami na Deutschland, ba information ekozala un peu claire par rapport ce que za na Afrique parce que toza na mboka mundele toyebi ndenge nini makambo etambolaka. Babi selon la police, le conducteur de 25 ans alongwaki na sens na ye aye na sens a grand car. Bozolanda aye na sens a grand car. Donc il fallait zala na sens na ye aye na sens mususu. Atiki sens na ye esika zala ki babi accident salamaki na 1h20. Normalement il fallait zala na sens na ye to ebite so ninu esalaki ke ndeko na biso mobali. Babi mwasi aza na 24 ans. Mobali na ya na 25 ans. Mwana na bango ya liboso aza na 2 ans. Oya mibale aza na 8 mois. Tellement babala na kipe
balandisaki bana na bango baza ba jeune marié baotobalana kala mingi te. Donc ndenge balobi bongo babi selon la police ndenge akomeli makambo na ye ezalaki bongo esali pasi esali mawa accident ya ndeko Fatima na mobali na ye bakeka aboyi na mwana na bango esali pasi esali mawa. Même ba témoin o bazaki wana o balandelaki nini accident ngo parce que quand eza déjà accident kate il y a des voitures et tout ani mais ça déjà accident moko grave, très grave même parce que bomi bato elongoli vie ya bato, mama papa mwana do famille nyonso esili, famille nyonso esili na accident ya mbala moko bato babimaki pe bazozonga na esprit ke tokoma na ndako lobi eza batermine ngolakisake ba rendez-vous bautokutana na makambo ya somo babi voiture ya jeune oyo akufi ekite voie nango et puis et se diriger vers la circulation na eye nango na sens mosusu etiki pe anzela nango ke nango na sens mosusu. Babi chauffeur ya camion a forcé vraiment pour freiner, a dévier car na ye na ngambu mosusu mais esimbi te bandeko na ngai camion ezaki na 40 tonnes mais akoki ko empêcher te ke nini wana accident wana esalama te esali pasi esali mawa bandeko na ngai. Babi excès de vitesse associé lisusu na sommeil yango babi ke eza origine ya accident ya voiture. Babi normalement na 110 km côté kuna ifaye batambola na vitesse maximale ya 70. Ye sikoyo abakisaki vitesse ya makasi bandeko na ngai. Donc vitesse oyoyo bandeko na biso bazaki nango o bakufi ezalaki excès. Ndeza wana kutu na makambo tellement ye moko tellement mbila ye moko azaki wana a confirmer que mutu atikaki route na ye ake kote mususu na sens esika grand car o esali accident ezalaki. Donc chauffeur à grand car azana ebia mais bato a voiture bakei nde na lobi kake ba détecter ke kozala bazaki na pongi yangwana mingi biso basi tozaka so tozokumba so mobali azokumba omona yo bana temeza kili ya ba 1h20 yo sikoyo mono lali otiki muto okumba ye moko moye bo contrôler ezate potango osololisa ye ozola musa papa ndenge ni ozotia masolo lingale obando fonda ta ko masolo ko ya nini po nini po muto azalative azala kasete mingi ba conseiller pe soko zokumba omoni mwa nini mwa pongi okiti ba vitre mupepe kota et ça là bien to bosana minoka pause ezaki dimanche bosali pause bopemi po bosana bana na kati ya kar famille mobimbeke nango ka boye famille mobimbe kufi famille mobimba ekei pona nini accident babi vitesse yo mutozana bana na kar na iba ngo ezaka fula nde biso to benga ango po normalement muto soka na bana na kar akumba nde mote soka ye moko. J'espère bo comprendre nga babone si te pe bo partager nado. Normalement oyebike nana bana sima nana mwasi do famille na nga nyonso ezali awa il faut na yeba modération
Soko to kuna batie 70 na okuma na 70. Soko to kuna balobi 30 na okuma na 30. Babi ye 110. Azaki na mama na vitesse. Sope posane zaki kena koma mbangu na ndako na lala. Mutu akoma na vitesse wana mingi ezala soki ana vitesse abi ana koma na ndako na lala. Msulobi na tongo fona sala tout ça. Siko esika ba utaki omona ke botiki na bino bato wana batika lia. Bino siko kozonga na bino. Bokutana likambo yo. O esali ke génération balobara na papa na mwana ifale otubana batikala bakitsa ta famille motema koloba ata bana bandeko na ngai bana bandeko batika bango yeyo siko na bana na papa na mama bango nyonso bakei bandeko na ngai omonde tolobake dans la vie makambo ebenda biso matoi. En tout cas ngai neige ngande ko na bino pe na olembo loba te. Makambo to mone benda biso matoi. Nzamba tambolaka selon ye moko nzambe. Mbara mabanza mamekai mabanza menoko zila za mekenzi la zenoko. Oh, vous comprenez? Mabanza mamekai mabanza menoko. Alléluia, zila zami kenzi la zenoko. Oh, do makanisi ya nzambe zaka makanisi ya mutu te. Nzela ya nzambe zaka pe banzela ya moto te. Makambo nzamba lingaka sala soka linga sala ngo mutu akopekisa ya azate. Potanga zwa kilikanisa ko sala mokili mutu moko ta pekisa kiye. Alo banete nzambe mokili ondo sala ngo boye éclairage eleki. Dimine nano éclairage. Te nzambe moni mabelo yo na Afrique nde mabelo za boye. Ate na moni ifa na Europe nde za la boye. À saison, en Afrique nde moye, en Europe nde moto. Comment je peux dire en Europe nde malili. Pona koloba ke mutu akorjara nzambe ti. So alobi osalika muna osalango. So abia osalata osalati. Donc elingolo bakema kambu nyonso tomona na se na tango. Nyonso tomona na se na moi. Soka ezo salema parce que ye moko kolo na tango alobi fwe salema. Po soka lobi salema te ko salema te. Soka lobi non etikalaka non. Mais lokola zanzamba bolingo. Azanzambo alingaka biso atela abiso na moins cher. Biso nde toyeba te. Bandeko na ngai naebike eza na bato nazoloba vraiment pas bato obayokaka obayebe obanga nzambe bato oyo baza bakola bebike oyo na sala ngote oza nango lelo ya yo mais siko na baton na biso tolekisaka so lekisata na mabe so lekisata na keto so lekisata na kofinga so lekisata na koyina. Mokolo wana nzambe ngana kosala wapi ozala wapi. Babike toyebi tango te. Toyebi mokolo te. Toyebi dati te. RP na ba minutes ba secondes toyebi te. Soki Yesu ayete yo sikoyo kei. Mutuboka yebisa ngabi sheno na lingotala ngote onosuka baka epesa makamba somo onyoso makamba somo oui uto salema awa na Allemagne Osnabrück accident oyo kala mingi te dona bakundi bandeko na biso te me bandeko na biso bando tambola bazana mai na nzoto netika biso bazaki pe na bonne santé po babi ma famille mobimba c'est que bazalaki na bonne santé netika yo muto olandanga siko nalingaka to comprendre moko soto tambola na montre
ya conscience na biso bandeko na to bando beta ba mabakwa pamba pamba te so to tambola vraiment na montre ya conscience na biso to bando beta mabaku te alors to zala wana te pona osala ba chose inutile to zala wana te pona osala ba buzoba mais tozala wana pona kolakisa bandeko na biso baoke na perdition o baokanisa ke biso nde toza boye toa mabanga tozaka internellement toza bato toya pona libela toza barobo pona bato bazaka na ignorance ya oloba ke soke ye pona bato bazaka na distraction ya kobosana ke tango ke connexion fwezaka makasi na muto ya sala tango na muto atambusa biso toza wana pona o rappeler ke non nde to lamuki botongo etani to lamuki eza makasi ya réveil te eza réveil te mutebetaki ndindongingo muto mtuna sona ye muto mtuna sona ya réveil bamisutu réveil kotela bango de atango ezobeta kaka nakutebeti te si ponge sili mengana osoto lamuka eza pona bolingo nzambe ngolu na ye mawa na ye abike no mama fwa lamuka na mawa bana oyo surtout ba mama bana na mawa bana ba innocent otozaka na bango o bayebi na ba masumu te mais sikoto na ozonga na otala ke couple ope baaka na bana mwana bango ya 2 ans na 8 mois mais nzamba asali ndenge na ye asali ndenge na ye oyo alingaki mais yo nzamba oyo kelo mawa pona bana no mona otu bana no bakoli na bango mais nzamba oyo kelo ka mawa abike no mama bango fo azala fo mona bana ne kobota fo mona bakoko na ye tala ngolu nzamba zo salela biso bandeko na ngai est-ce que na grâce o nzamba zo pesa biso tango zo lamuka eza grâce ekoma kabtidi te lobi na olamuka 7 heures na olamuka oui so nzamba lingi lobi 7 heures na olamuka so nzamba lingi semaine prochaine to kutana so nzamba lingi projet na nga oyo ekokisama bandeko na ngai yango na olobake mutu oyo asala tango mutu oyo mokili mobimba eza ya ye momuta otambusa mokili na ye mokili eza ya ye yo pe bamambre no nyonso ya nzoto wana na borgane nyonso eza nzambe mingi bazotambola yo nayokaka nzoto bien te nayokaka nzoto bien te nzoka kati na ye nyonso epola yango ba organe nyonso nzoto nzambe mutabatela yemo mutasalango ayebe sika nyonso ke na pozango awa motema na tiango awa stoma na tiango awa michopo na tiango awa yemo kwa yebi siko mutu anozanika na relation mabe vraiment siko yebi relation mabe zala ndene po Bible eloba biso pe soko lobika ke na linga nzambo linga muninga no apembe nto amuta lukuta relation eza koyeba ko respecter muto aza pembe nayo koyeba ko pesa bolingwe pa muto aza pembe nayo koyeba ko sunga muto apembe nayo oya zoluka lisungi muto azoluka lisungi ko sunga ye ko kansaka te ko pona anga ye funa sasa ka mama inesh poza soki na aza mutu moko asala ba mission non fona salsa ka entel po yebani te pona komo pona ka batu po yamba telefone fweza mutu ayebani po mutu aza na influence bato ya mutu apambala boye tango azoya pembe na yo kutu na yamba tenga yamba telefone to yamba ka bato malonga bandeko na ngai ta ndenge nzambe et puis na osepela mikolo ya nzamba osala ka ndenge ka emwali Bible lobi ke insupportable orgueil te na vie zala simple linga muninga nayo bomona ate kina loba trop bandeko na ngai tellement mokile koma na ndenge ezokenda ba vitesse komi trop tomeka na kote ya pena na internet
avec conséquence tosangisi yango nalakisi yo conséquence ya makambo ekomeli moninga ya moto oyo aza na makila na maye netika yo akufi ebongo yo ntango ozobenda eloko wana ekomiso mwa bien ezosokolo mwa mémoire ya oyebake te moko te fo natia na se eloko nangi nasala ona osala yango te nalingi bino mingi bandeko na ngai nayaka awa kosolola vraiment na bato nzambe apambola bino babone na ngai nyonso nzambe apambola mes condoléances à famille biologique de Fatima, que Dieu vous accorde la paix. Nzambe apesa famille oyo vraiment kimia parce que c'est pas facile. Babone samba pambola bino koksa posa mutema na bino nyonso esprit de mort ezamo siko nom puissant de Jésus. Nzamba bomba bino na makila na ye au nom puissant de Jésus. Nzamba batela libota na bino, batela bana na bino. Alongola nyonso abokeseni ba projet nyonso moyineza la nul sans effort nom puissant de Jésus. Nzamba batela bana na bino bisika nyonso bazotia makolo. Bisika nyonso bazokende o akende classe makila ya Jésus oya kufela biso na Golgotha elinga bana bisika nyonso bazotia makolo. Nzamba protéger biso au nom puissant de Jésus. Je vous aime beaucoup, merci beaucoup. Babone nyonso nzamba lola pambola bino.